Prince Bakali a foutu la studio Nakin. Eh ben, ba journaliste, ba chroniqueur, ba c'est belé, ba yebi parler nanga. O ba yaka. Ba vient nanga, ba patron, ba Chimska Bengele, l'homme des immeubles, ba yebi. Ba tumsou, je sais, non, ben pourquoi c'est pas le moment? Non, il faut na loba naza babate. Naza mutu. Naza mutu ma fingate, na rotika la rapé ko fingate. Mais il faut na expliciter certaines zones d'ombre. Ombre en wezani neza ba propos ya jalousie. Ya bateau bazo sa la vis-à-vis nanga. Mission oyela ki ezanini. Moi na déjà sur à côté classe eza pour apprendre. Pour apprendre on eza pour servir ye ata lelote me lobby. Bongo yo muto ke nzela oza responsable ozo ke ne mission moko boye. Oyebi tina mission do ke ndelete. Eza pratiquement impossible, eza pratiquement inconcevable. Je n'y crois pas. À mon âge, étant responsable, étant adulte, je ne pense pas que Naoye Bamambo non sala na vite. À moins, je dis bien, conscience nanga est à la trompeuse, mais heureusement, conscience nanga est à la trompeuse. Bon, vendez les missions. Tout le monde fillette na biso ba maniqué ba vendre des missions, tout le monde Mike Lokamba, tout le monde Ken Piana et tant d'autres pour ne pas citer comme ya batebele. Ba propos mingi bozo lobana, eza ya jalousie. Toyebani biso na bino toyebani. Biso na bino toyebani. Tangu bango bazolo baba mambebele wana en tout cas ngana sa coupable te amwebo prouver nga bino bato bozolo ba infraction na article ya infraction na ngango ezaleli bino bato bozolo ba o bozo sala ba émission wana o Prince Bakali apesa gimbongo boye po ba memaye boye non. O Prince Bakali asilisi mission na yete mission nino bino bato bozolo babotina inga na ndo sala mbongo nini o ngana bimisa ina poche bwana ba preuve na yango bomona inga na pesaki. Je vous dis sincèrement na tikala o bimisa même pas $7,000 na ngana ndenge bo sala illusion na pesa musicien o bino bozo sala pe allusion. Tangu déjà nga na zo avoué yango naza mwana roi. Mais naza mwana roi. Naza défenseur ya ba bonne valeur. Boyebi yango très bien. Soki bozo na ba preuve ya musicien moko onga Prince Bakali mwana roi na finga bo bimiselanga émission yango jusque là bo mona ke émission ezate. Bo kota ke non ba memi epoto parce que li futa ya ko finga non. Na tchaka bino nde mal à l'aise. Bozanga ba argument. Ngana yaka na ba argument. Et nazala sa complexe. Nazala petit ba Willy Moucheni Koda Mboka, mwana mama Emiline Zemba tous pepele ya mbetolo. Petit frère ya Willy Pensiene, les bailleurs de fonds. Ba champion Adol Mokonza La Rochelle parce que Mboka na Mboka ezana ba konzilango. Champion Adol Mokonza La Rochelle, maître novice Biongo, Mokonzi ya France, Kenny Mbumba arme lourd. Roi ya Bordeaux. Mboka na mboka etana ba continent ngo Chimska Bengele, l'homme des immeubles à Kinshasa. Guy Basket siko ya zalaka mokonza des continents. Ko kende plus loin imaginer ozo zanga argument, ozo na ba propos moko terre à terre, raisonnement moko terre à terre ya olobake Prince Bakali sala même pas na primaire. En tout cas, excusez-moi pour la terre, ma taba na babola yango. Tout le monde a pu se cascader, ba salata, ba étude na bango. Mon papa perd son âme. Azala aja on attend. Ce que biso do bota mi na série à Mobutu. Tout na bato ba ebi ba série à Otrako, Onatra. Bano ba bota na tango Onatra.
Bakola mabe, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Chacun a sa vision. Biso nyos tout oza batu. Différence ya ba sexe mais mutu na mutu pe abotama na jour na ye. Vision na nga, eza vision na yote. Eza pratiquement inconcevable que vision na nga eza la vision na yo. Lelo etanga maki na za na poto. Yo pe jour na yo eza. Lelo oyoyo, tout le monde a dit leader américain que je le salue. Mon privé qui s'injure à leader américain. Maman na Dakris. Yaza moi ça ma bota. Aza moi ça ma bota. Au sentiment que non moi si à ma bota dans le vrai sens du mot. Tanga kenagi poto na wata que je le salue. Mon yaya héritier wata parce que comme il y a héritier na prince, ils a presque va comme moko. Héritier non, na prince. Mon yaya héritier Watanabe, je vous salue. Tout le monde n'injura tamboli ba poto te me ba poto na héritier Wata. Na salibe mission na zoku misanjora na sepela ki na yango. Pona la kisabino ki na salaka jaloute. Na yeba ki ke tananga pe eza. Lelo oyoyo na salibanda ya mboka. Njora za jalouse na nga pete. Njora sepeli. Njora sepeli. Mais place wana nde njoro sala ipe mwa mabe ya koloba ke no prince pakala tikala zotanga ata yo moko njora. Opesi bango sujet. Bakomi ko sala ba analyse no otangi na Goma te ba omotangila ngana bamboko na kenda. Siko bobosa ni na Cameroun na Guinée na kenda ka bosuki ka na Goma, Rwanda, Bukavu na Babeni. O bongo otanga ate bamboka na te pona nini te. Moteur sur la face na bino aza spécialisé na information. Naza journaliste, chroniqueur ya musique. Moteur sur la bino deva bino aza baba te. Keba ozoloba mais réponse ya mutu. Wa ko répondre yo oyebi yango te parce que pesi positionner lobeli na yo. Na Kinshasa na bolinga woli yeba kaka via batu. Bozana ba chaîne non? Na s'adresser na bino batu osala iba analyse wana. Bozana ba chaîne. Ngana no travailler na chaîne ya batu. Consciemment boyebi ke na tikala osana complexe na bino te sur tous les plans. Jamais. Sobo yami invité na ngapi na yambi. Sobo kema tolo. Pa ya patron wana bomu na ngapi na zalaka wana. Boyebi ke Prince Bakali na absence na yena nou boye ninga zo lobate to profiter tanga ko ya. Idéologie vient dans c'est le Poutine. Quand Poutine parle, tout le monde écoute. Et Prince Bakali, moi, na roi, quand il parle, tout le monde écoute. Et ngana la bongo depuis kin. Bo sala mais quand un peu sala moi analyse mouké. Viens dans faible market. Mouto soma na boulevard. Bo sala pena analyse moi mouké. Bo tala be mission à Prince Bakali moi na roi depuis kin bo mona que aucun chroniqueur moko en oleka. Mes missions à ça l'analyse na ba propos nanga ou soit à démarrer ngande ba mo démarrer oyo. Bazo profiter parce que naza absent. Bazo profiter parce que ba yebi que non azo lobana nouté. Soki abandi biso nos tout lobate. To moni fiette manique nenga zo loba loba. Pourquoi je l'appelle comme ça? Parce que azanan pondérité na ba propos wana nos to bimisa. Luka olamba ko Luko lamba. Tout le monde a ban basi nyonso ya ba YouTube. Basala pe moi télé-réalité, nengi nazo lamba, nengi nini boye. Tout le monde a kutu leader américain joka lambaka. A lambaka. Tout le monde a pe bosolia bosoka biloke lengi. Mais quand un peu atako lambako et ko sala bien, je ne pense pas que lamba pe batu balé. Olotela nan intérêt na yo makamuna yo.
niveau ya jalousie okapo okenda nanu poto te. Zala patient okokende. Zala patient. Omo créer na ba base lobby na ozana Paris. Au comité na niveau créer ba base lobby na ozana Paris. Tu penses que na ba propos nande okoloba nga mwana roi na kolonga mwana roi. Ozokosa. Ozokosa. Partout nga na ozala na lobby yango lelo nga partout na ozala na défendre roi légende numéro 1 ya musique mondiale qui est Koffi Olomide nga partout nga na ozala na défendre Koffi Olomide excellence monsieur l'ambassadeur nga na défendre partout nga na ozala ata ye moka lobby ke na défendre nga te menga na défendre kaka nga nem na lobby yango partout pena nga bakali na ozala na défendre ga tili wana na lobby yango lelo partout nga na ozala na défendre kaka héritier Watanabe monsieur le chanteur bon ça la confusion pourquoi bo tia pe héritier na mamti pour nga pe na sala na héritier na sala pe na wata c'est la cause botu na Adams Luzolo basa ba témoin kaka njora leader américain botu na ye wata na nga tala loba wata na nga ya na nga héritier wata vie na nga nazala na wata ba mise ba ebeleti mais pourquoi na otanga kaka na bandana excellence Koffi Olomide papa ce que so yena ba yaya na nga parce que famille non c'est dans la famille ils la composé na papa maman na bana papa Koffi yaya na nga héritier Watanabe nazala na ye so ye wana omona ba inosbi basalaka wana ba bina filé basalaka wana ba Patrick Beckham ba Celeos Poutine libota nanga so ye ku kota batambongo wala ku bolala pongi na rozo bino ata 5 minutes ya osakana te so ye ku na basali na nzambe wala ku botika mes respect prophète des nations Denis Lesi révérend pasteur Mike Kalambai maman Micheline Chabani wana basali na nzambe pasteur Mira Miracle prophète Mira Miracle botika jalousie ba mingi na banana bango se boyebi ane o mwana roi abanda chronique na ye na presse en ligne boyeka ki lelo kaka bomolo ba mamna sentiment ba succès silabino bo lingana pesa bino makambo bo mona teke no na sala pina mambo na oloba na otanga ba kombo na bino te kina kotisa yango na zwa oyo moko na longol na ti o non bino nyoso bo sa ba analyse na kombo na ngana aucune personne a lekinga prince Bakali mwana roi na gaz o achete malekinga na gaz te alenga na gaz plutôt o achete meka lekinga na gaz. Allez, casse l'émission. Non, ça l'émission na Prince Bakali TV. Chaîne nanga. Prince Bakali TV mon awa. Wa yebi ka lekinga na gaz. Allez, ka répondre nga. Natalae. Na bandi siko mambe bandi. Te, siko pena mambe bandi. À un moment, bokomi sango netike ono congolais. Soka zolo bate net saza zoba te na kosa ibino te na zoba te ata mukolo moko te ba vie na nga o ba sa ku ba patron ba masa na nga ku ya ba patron bana bala mais ba respecter Prince Bakali parce que ba yebi intellectualisme oza awa ba yebi bagage oza awa ba yebi pondération sens ya vie o na sala na ngona respect. Na muta ba bizarrerie drôle te. Nana ba tuneti ba Tims Kabengele l'homme des immeubles. Tala ndenge bo ke pli loya oloba ki to pesa ina ba $7,000 pour ba mima biso mikili. $7,000 pour ba mima biso mikili. Est-ce que boza na ba preuve na yango? Est-ce que boza na ba preuve na yango? Botela attitude dans na bimiso tu na ndo sala. Tangu na ye
Clebois.com et Zanati. Botala bomona be mission sur la salle combien d'éléments déjà. Oh aye a sali musalate. Bo présence nanga déjà. Bato ba marketing. Bato ba tangela marketing. Présence nanga déjà. Présence nanga comme nanga déjà. Ils ont sujet likam. Sikoyo etikali développement likamu yango na ba analyse ebele kota wana. Prince Bakala Keboye pona sko pona wana eza mission o akendeli. Nakoloba mamu ebele nazana yango saki ebele na ko expliciter ebela makamu obino bo place bo zelela wana na okoma wana. Carmel Odia la fille à papa, je te salue. Y'a Faible Market, merci. Y'a Foule Loukissou, monsieur le président, merci. Ma Gisèle Zina, y'a pas Junior Yombo, merci à vous. Non, qui va te belle babette, le solo, non, Prince Bakali, bon, le solo, Yannick Kayenga, la mon invisible, non. Yannick Kayenga, la mon invisible, c'est mon ami. Depuis que Nazalaki na ndenge ya Chabwa la quoi. Yakin quoi. Yannick Kayenga, la monnaie invisible. Moi, je soutiens qu'il y a des bonnes valeurs. C'est-à-dire, excellence, monsieur l'ambassadeur Kofi Olomide, héritier Watanabe, monsieur le chanteur, Ferregola, papa Hervé, Inosbi, excusez, Ibraton Piana, Binafile, Céléos Kram, Patrick Beckham. Bon, ce qui exemple, musicien on a défendaka pour la valeur na potentialité sur le plan musical pour nga côté vie privée à batouté. Ce qui exemple, il y a un musicien au balobanate, nga pe d'office na lobana musicien na te, non ils sont pratiquement inconcevable. À moins musicien na en vouloir nga. Na lobaka yango, je suis là pour tous les artistes et musiciens congolais qui se respectent et au ba respecter musala na bisopé. Tala bolongo la kuna page na mnoge no Prince Bakali mwana wanenga yewana a commis non. Oh Prince Bakali a fingaka fali poba meme non. Bola sangé misomoko onga na finga fali. Mais Fali c'est une grande star. Aza honneur, ya quartier latin. Fali aza star a munene. Ngasko non entre nous. Natika nan ver nanga pardon. Entre nous. Nako fingela ye pour na raison nini. Bola sanga émission moko onga na fingela Fali. Ezate. Depuis qu'il n'a reconnaîtra étant star. Na boyate. Mais non, à un moment, analyse critique normale, ça se permet. Peut-être boyebi éthique. Déontologie, vous allez en avoir coûté. Bolobana, nous avons blablabla pour beaucoup de sa vie. Talande Bovan de l'anga, merci à toi, Vincent Tuluse. Merci. Parce que l'analyse na yo, ils sont normal. L'analyse moko objective. Merci à toi, Franck Stemai, PDG. Bomi kotsa na ba bizarrerie wana te pondération yang wana, état d'esprit. Mais le reste botika la wana neti ta Prince Bakali ta yekuta ki oh non. Bino boyebi ko kima. Na tuna moi question moko. Est-ce que différence ezana ko kima na botika la? Différence eza. Mettons Moutalobi Mamsoupe que non, ataboto supposé kaka entre parenthèses. Abiki azot atika li po atanga. Et ça va raison na ye. Mais ce que Moutobi no bolo batika la tanga za licencié en journalisme politique extérieur. Mouto bodo lo ba boy na boy. Aza chroniqueur, il y a musique. Aza chroniqueur, il y a musique, ça fait
combien d'années déjà depuis bana mamango bino ba mingo bolo ba lelo mamsu boye lelo botu na vie na la brilling ba ebi maman no sola botu na mamé Miline Zemba et mes condoléances à vous. Il y a Jamal Mukuna, grand frère propre, il y a Jamal Mukuna, il y a Jolie Menga, mes condoléances, mes très sincères condoléances. Botu na papa nanga champion Caps Kapanga la motema mabita kisombe. Botu na mamira ile ka motema vie na so Chama Sunda leader. Boko sami mo trop. Na hotel la bino na seka. Ezo seki sangai. Tellement moins intoxication pesa la marche. Na bali non na pesa non en temps. Bolo après na yo pesa non sous matière. Parce que tant on a l'équipe et bon on a be missionnette ba o le kaso ebele. Nga Prince Bakali na lobi na bino. En aucun jour non salaga ingrat et pas ya mopa mokonzi bossa mboka la légende en aucun jour atabo bon matabo kitatabo lobby atabo tcheba gisongi atabo sali no se otina no bossa jalousie ngwe tsala ibno parce que bino linga ibwa no finga na bandenge ya bapoto bokanga ipoto ngo pour que no Prince Bakali mwana ro ayi ate po boyebi que no prince ye wana soka nyatika mikili to la pongite eh ben oui na comprendre ngo Mwana roi boyebi que no soka nyatika mikili sili viens nga kajou de colonne je te salue Mama Rifa de Londres Mama Rifa na London tata mos nanga arotika la tata mos nanga Mama Rifa na London ya tutu roba mwana mama arotika la kaka papa leki nanga nga na lobi yango ata influence ye ya ndenge nini na go mema mate nga mutu na lobi na rotika la na position la nga parce que na la caméléon te mais moment bobosa na mambe belé bino bato bo lobana tanto bunda babi tumba na biso na njoka na Kinshasa ngana njoka to bunda babi tumba bino kaka bino wana bono pekisa ka bino wana bo linga bo neti ba meme batu malamu ka bino na yoko bundela mopango to ana nini yoko bunda mopango boy na boy kaka bino wana melelo oyoyo bomo bimaneti batu malamu nosto na bozo kosana po mo pa cha bino na ba lista me ma bino na ba voyage bozo kosana nga mwana roi na otika la mwana roi partout na ko sala toujours comme ya excellence toujours comme ya mopao toujours la Bible est toujours comme on a na osalenga te jamais plus jamais na tini minutes bo infraction ni na nga na sali bo bimsela nga article o ya infraction nga na sali bino baba missionnaire wana tande bozanga rima baloba argument pesi na référence na yango na article mo boy ozo convenir na makambo nga ekomenga nga na sali ya mabe. Merci maître Richard. Naza na kati ya Belgique. Naza na Belgique. Na longwagi Bruxelles lobby, naza na kati ya Liège, na osala Bruxelles Liège. Parce que nana premte. Na bomi mutu te. Naza meurtrier te. Merci à toi Kenny Mbumba Arme lourd faux à la kaka. Et c'est nga Kenny Mbumba Arme lourd azala. Les boss. Oh ngande patron ngande boy dit roi à Bordeaux de Kenny Mbumba Arme lourd. Maître Novice Biongo. Mon père spirituel. Maître Novice Biongo. Maître Novice Biongo. Maître Novice Biongo. Dans le temps, comme on a posé autant en 100 fois. Maître Novice Biongo. Bokanga Kombo Arabien. Maître Novice Biongo. Maître de l'air maître. Merci, excellence. Merci, mon pao.
bino bolingai nini bolingai pena nini bwana mone la ende bo mesa o sale be mission na ndenge ya mikili bino pia bolingai bongo nana ba raison na nga pesati na ko dev no litambule sage na olukayo migenye ma mon ami na olukayo desimbelenga na oluka bino point barre pas paroles